révision constitutionnelle en RDC. Faut-il modifier certaines dispositions de la Constitution? Il y a 5 mois, le président Tshisekedi déclarait vouloir une constitution digne du pays. L'IDPS et son parti relançaient la polémique en appelant à corriger les lacunes de la loi fondamentale. Que vous inspirez cette initiative, Félix Tshisekedi? Merci. Tout le monde journal Sika. Comme on a eu un Kumo. N'a pas se battre par le président Dominique Mandono. N'a pas souvenir maman Micheline. Yao Yangwana dit. Mbate mingi na famille Kasadi. Mbate mingi na Porokara. Motema ya maman Sophie. La révélation de l'année. Mbate mingi na papa Ismaël, le grand commerçant. Tokoti Malamogo. La page internationale. Tokoti na makamango. Tokoti na mato yoka morino. Mufenu kwa bumbu. Yeyo. Le président Félix Tshisekedi séjourne à Paris pour le 19e sommet de la francophonie. Au total, 88 chefs d'État de Mokonzamboka après avoir autaki d'abord les États-Unis, à la Hongrie. Après Hongrie, lobby, Babengi Saki na Champs-Élysées et puis Emmanuel Macron. Na okoma on a betaki ma solo Mokonzamboka kendaki pour intérêt mboka. Après pour na solo la te, koliate, komelate kasi intérêt mboka, insécurité na est. Donc tout ça là tout pote totombo la bendele ndeko kaka na kobunda boende to kolonga na kotonga te na ko critiquer te kasi na be fort personnel ndemboka ko kende liboso on alinga na kama politique est-ce que ndete au fond de rapport ni kende na yo ba angola yango kende braza kende na yo tika biso na ba Congo na biso auto kwemba de to que un jour fera beau jour to la mukape boye makambo changer pote nzamba za nzambi na leki la présidence, hier, tête à tête, entre Tshisekedi et Macron. Objectif, la situation sécuritaire en RDC, au cœur des échanges. Ndeko, Mokonza Mboka, lobby sommet, ça m'a dit en France. 88 chefs de l'État, Mokonza Mboka, va s'aller tête à tête, na Emmanuel Macron, va bêti ma solo pona, ma kambetali est na biso, nengi ba Congolais, ba so koufa, nengi ba so violé bango, guerre aussi la terre. Plus de 3 décennies, guerre on est Zakaka. Alors, Emmanuel Macron va coopérer très bien avec Kagame. Donc, c'est-à-dire, partenaire, il y a Kagame. Grâce au cobalt, Félix Tshisekedi ambitionne de conquérir le monde dans la fabrication de batteries pour les véhicules électriques. Ndeko, Yoka Sikoyo bit ya voyage, ya Mokonzamboka na Hongrie, comme capitale Budapest. Ndeko a connaissance acquise. Ndeko, Mokonzamboka Kendeko la Polanie. C'est-à-dire, la Hongrie, c'est le premier producteur de batteries électriques dans le monde entier. Bangonde ba yebi. Alors, Bissona monde, c'est le premier dans cobalt. C'est-à-dire 50-50, 50-50. Bango biso to pesa bango cobalt, bango ba yeko tongela ko ba usine ya batterie awa. Pote, kuluna nenge komi nango le susu ngaye. Ndeko, na ba prisonnier ba bimisa so 1700. Ba yeko yesa ngo so makasi. Donc kuluna susu yende ko ngai e yesu na ndenge ya fikera makasi. Donc ndenge ba bimisa so 1700 na pote ko so mutu ba bango mawa ba so kufa nzala. Ndeko e yesu pipi yango ba izina batterie ya ba petona ba sauver pote mboka ezonga nakimia. RDC Félix Tshisekedi rejette les dialogues de coalition proposés par Martin Fayulu. Ndeko Martin Fayulu a proposé que Mokonza Mboka que tombe ka la dialogue total. Kasi Mokonza Mboka répondre ce n'est pas le moment. Mboka est en crise té. Neto tolu ka solution guerre si la batubalia crise ezate. Mokonza Mboka répondre Martin Fayulu à partir de Hongrie. Tozana posa ba dialogue té. Tozana na posa Mboka soit kimia. Fati, à ceux qui demandent la tenue des dialogues, le pays n'est pas en crise politique. Je ne vois pas la nécessité ni urgence. Donc, à répondre, quand Martin Fayulu té, bah, le dialogue, et ça, la nécessité té, et ça, la urgence té. Donc, pour le moment, moi, que ça, la crise té, tout ça, on a posé la ngote, on a posé les boumou, on a posé la guerre ici, la 2 millions, on a vu sur ma casse, yangwana. Bah, dialogue, on a té, on a posté, on se voit pour nous, on a lié na yote. Wana Mokonza Mboka asuta kango alobi que ce n'est pas la peine. Naleki RDC, l'opposant Moïse Katumbi
proche d'une arrestation ndeko Moïse aliko bilakisa kuna na Katanga moi village moko eza kuna Molonde c'est-à-dire ndeko pona obanda kotonga aéroport faut une permission na gouvernement actuel kala kutu edi yeli aboja mabanga na wenza bayaka babite kosala te tout tala avant ça la likambo l'état ne mokonzi après nzambe c'est l'état l'état lobi ke okongo bonga nanu mabongo te balongola mabanga nyonso edi yeli ataki na wenza selema na wenza ya bayaka neti pe Moïse balobi na yeke avant tonga il faut tout na nos permission ya tongi mbala moko ya ba yebise ke azo poussa na bakanga ye pote makama so sala elongo banité sengana no permission na ba imboka pote ba personne là naleki primati son excellence madame Judith Suminwa yoka ndenge ba beti ba solo awa na Jean-Pierre Kasongo oyo ya service national. Judith Suminwa échange avec le général Jean-Pierre Kasongo sur la possibilité d'accroître les activités du service national. Ndeko papa wana azana posa ke omoni ba kuluna oyo misu ba kene kuna ba koma futa bango ba teki kuluna ba sali bilanga masango ba loso ba nguba ba koma ki payer kasi ba instrument de ezozanga papa oyo pote musala ekoba yango yeki pa premier ministre asengi ba pese ba moyen abakisa lisusu ba instrument pote batu ba misala pote mboka emona moyen ya kokende. Donc idée kitoko papa oyo azalaki nango. Justice, banalisation des frais judiciaires, un seul guichet mobilisé, 444 880 francs à un mois. Ndeko o Costa Mutamba. Costa Mutamba lobaki ke bambongo nyonso oyo ba magistrat ba mandosambi sabatu ba man ole kota na poche na bango et kota na trésor public ndeko asalika un mois pamba un mois ya ba yini papol mbongo koti 444 millions un mois boso to beti une année et kota ko bomoni ne ba yini pero kote azo ba vérité mbongo le kota na ba poche batu et kota na trésor public ne mboka yoso tena poche et zo kota te na un mois pamba to 444 millions so to beti une année ndeko na ngai budget on met budget mboka tala ba idée kitoko ya ngoyo ba allez ba yinie ba tele ba poison pour ba bombayi ba koka pechote encore te no bien que susu ba koka yete kolegi to kotina révision constitutionnelle ndeko mokonza mboka lobi advienne que pourra to changer constitution yoka ndenge malomba lobi a Morino a esa école de formation landa. Révision constitutionnelle en RDC. Faut-il modifier certaines dispositions de la Constitution? Il y a 5 mois, le président Tshisekedi déclarait vouloir une constitution digne du pays. L'IDPS et son parti relançaient la polémique en appelant à corriger les lacunes de la loi fondamentale. Que vous inspirez cette initiative, Félix Tshisekedi? Mokonza mboka lobi boye, tozo changer constitution. Nde toza bondeko na ngai kotika na 2 semaines bazo changer yango oboya ondima mokonza mboka nde mokonzi na biso ye wana Fati Beton alobi ke tozo changer c'est-à-dire constitution lingolo banini c'est-à-dire c'est l'ensemble qui régisse des lois d'un pays donc c'est-à-dire otolobi constitution makambo nyonso mboka barticle e utaka kuna mais misusu ezaki ba belligérant nde ba omoni constitution oyo et pesa privilège pas premier ministre présidenté donc premier ministre motaza na privilège na constitution oyo mokonza mboka te yango moni ke c'est inadmissible mokonza mboka lobi ke tozo changer constitution to komisa ngo sikoyo valable toleki kikivu pona nini lokoso oleke bato même 100 personnes et que même 278 personnes na ba charge ndeko badindi ba uta kufa mercredi ba côte ba choli na kati ya lac Kivu pona nini nzala oyo alinga amema biloko belé oh bato esengaki 100 personnes ba memi 278 plus ba charge ndeko bato kokite ezindaki bato yoso bakufaki na biomoko capitaine
yoka sikoyo Jean-Pierre Bemba mokonzi ya transport azwaki décision alobi boye sur le lac Kivu les chefs de poste la guiste de Minova suspendu de ses fonctions sur ordre de Jean-Pierre Bemba ndeko mokonzi oyo ya makambo etali babato wana balongoli ye basuspendre po te abomi plus de 278 personnes na biloko na bango ekei donc bilima ya mai oyo fali azoyemba keba bilima na so batomboki o 207 ebomaka 207 kabasele kuya na mai yodi petit na ngai artiste kabasele kuya na mai bango na bakweyaki petit badindi mpe bakei toleki musique annonce le 14 décembre à Addis Arena à Paris Félix Wasekwa Kinshasa pour négocier les visas de ces musiciens ndeko Wasekwa rataki kobeta na arena balobaki ke bato basa moke kasi ya forcé turo bamoni ke guichet koki bato basengaki bazali yango ke akobeta le 14 décembre esika fali na fere basalaki succès totala mpe Wasekwa to akosala nini kasi bavisa mobulu nayebi te ndenge bamusicien bakokende ndenge nini bavisa nano epesami te oyebi te akosala ndenge me nayebi ke ndenge si banonse ye bavisa ekopesama po te ouverture yango wana sport foot bandaki lobi ose renaissance félicitation renaissance abeti kuya 3-1 merci beaucoup na fibo bokontinue bongo tia vita mulunge tia dering tia mazembe po te toyebake fibo ezali lelo samedi DSMP azobeta na Céleste na 15h30 na Martyr allez classement yango yo tozobeta le 10 na Tanzanie so tokani Tanzanie tobimi mamo première toke na Cannes Maroc 2025 gardien de but Dimitri Berto mundele na biso wana 2 Axel Joabele 2 na biso beta na Angleterre 3 Joris Kayembe na biso petit monter na puissance 4-5 capitaine Chancel Mbemba na Inonga Varane Baka 6 Moutousami infatigable 8 Edoga Yembe gauche magique soka beti gauche wana ndeko na ngai Gabriel omona te 10 Piquel Mundele 11 Meshak 9 Essende 7 Bongonda Messi na banza tokomi na suka tomonani lobi maboko salaka bien petit pote na kota baletuso merci beaucoup Maureen a fait boulot alors vine pe boke de pote tomonani merci les grands chasseurs image et monana pote ça la plaisir